pesa bona ba soki bolingo azalaki motuka bazombaka na mbongwe me nasomba Julie Kintima azala ya ngai bien privé nakabole na moto te nakozala aleze po kozala ya ngai moko Jires mangoi akozala ya ngai moko Landry ko nazo préparer on alingaki na préparer on na bafana na Villanova mais namoni ke soki na sala on na Villanova ezala kaka la même chose parce que ça attend la siège na ngai oh ya solo et pas ma bijou malanga pas ma bijou malanga na awa na répéter ba police na awa fait na préparer album na calmement doucement lelo leader nini oyo azaka so vandi boy o tala ye oyo ka fierté ya musique congolaise ailleurs ouais ça c'est bon sur la kangi d'ami sur on tala bon on a la fille aussi na fille ça va bien Assalamu bien. Malgré ba master tu baza ba sa bien. Bango tu ba sa bien. Ça. Mbe na bango moyo batanga songa na tangeli yo répondre non. Pas de problème. Nabi ba to tanga. Président ko bino mungi boost. Top. Boto tanga so. Nabi na minutes all. To sola no clair. Générique leki générique ya mon père. To sola clair. To sola. Bébé ya kovanda wa. Soki ozongewa nakoyoka bien. Nako reprendre, nako récupérer bébé. Bolingo nangai, na besana ko benga yo yaja. Yaja, pourquoi privilégier mbanda? Kinshasa Direct, bienvenue na abonné na bisonyo soya canal des sages et pourquoi pas aussi à Bongania Média et à Mavimpi International. Merci vraiment parce que vous êtes vraiment nombreux de nous suivre à ce net moment. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tour mais un peu de la culture, de makambo ya musique ndengeni neza ko likana kati ya ville province de Kinshasa. Là déjà je profite pour dire merci à celui que j'appelle Keren Mayala depuis Parcelles, ainsi qu'il y a Stomi Akafule qui Mapinga le maréchal depuis Paris qui nous suivent à ce net moment, et clin de spécial à Rilmat la reine depuis Luanda. Et aujourd'hui on va parler avec Patrick Bekam, l'un des artistes et musiciens de Villanova, groupe très cher du Maestro Fabregas, que je profite pour saluer depuis Paris qui nous suivent à ce net moment, et Naba villageois Nyonso Bambote na bino bisika tout boza lelo tozana Patrick Bekam. On va parler avec Patrick Bekam parce que Patrick Bekam azamoko ya artiste oyo ba bénéficier ba grâce et pas ya Maestro Fabregas bazami balé ou misa tout comme ça, mais on va parler avec Patrick Bekam yende à faire découvrir biso. Alors si vous avez aimé, il faut payer sa merci à l'équipe technique oyo na kabiso compte là déjà derrière la caméra na moni bongo Dimitri Bongania, pourquoi pas na Jonathan Bongania, aussi qu'il y a Monsieur Paul Olinga qui nous suit depuis États-Unis d'Amérique, ainsi qu'il y a Maman Trifen, il y a la montée Maya Paul Olinga ici à Dorcan, c'est ça. Mais déjà je ne dois pas monopoliser mes paroles là. Déjà je dis bonjour, on a invité na biso Otoroza na ye na mukona lelo Patrick Bekam. Bonjour encore une fois de plus, bienvenue na canal des sages et Bongania Média. Bonjour. Ange noir. C'est un plaisir à trop. Non, on a plaisir. Non, d'un grand plaisir, moi, on imagine même pas. Un grand plaisir. Et ça, c'est que tu écoutes, tout sur la maman, bien. La maman a plaisir. Donc, tout maintenant le solo. Parce qu'il y a d'autres invités au Bazar Cannabis, on a onction de chaque dimanche. Ah oui. Onction de chaque dimanche, ils ont live tout ça sur Facebook. Raté Patrick Bekam à plusieurs reprises. Alors, message nous lancé abonné na biso ya onction de chaque dimanche. Ouais, nous lancé un message que y a liboso na ko s'excuser na nous. Premièrement pour moni Batouana ko zoatana bango balanda c'est pas facile. Na deux reprises mobimba. C'est pas facile les gens batu mususu mona ke baba boga fort bana balar fort mais balanda bango. Mais sauf no lancer pena ange noir que to ya matam sou Bekam bat bazu moi 3-4 personnes dans balanda. Cause la nga en tout cas nataki na sala na propre fort na ngate eza
erreur technique kaka nde ezalaka baconnexion mboka boyebi bino moko bandeko na nga boskize nga nayebi ke tokobongisa yango yango tokosala ata boye donc c'est la famille donc on est ensemble donc même moral. Ok, là merci, là c'est un message de Patrick Bekam qui par rapport na ba onction na biso to chaque dimanche ndenge ezaki moi barati wana. Mais déjà je profite pour dire merci à beau cadre au tozali bongo espace Malanga et pas ya mama bijou Malanga izawana na kati ya commune ya Lingwala donc na bon va donc il y a le problème siège quoi. To comme en place wana clin d'œil à mama bijou Malanga donc espace ya bien balobi na ba moment ya ko se détendre au beti moi tour wana juste na avenue au Kitundu na commune ya Lingwala wana na bon va donc cadre moko calme puis opposé masanga ya kitoko biloko ya kitoko ya fresh. Alors Patrick Bekam, parlez-nous un peu de Patrick Bekam. Qui est Patrick Bekam? Ouais, Patrick Bekam asa chanteur, asa artiste musicien a évolué après de Fabregas, maestro métis noir. Il y a Villanova, on a villageois du sang quoi, villageois en fonction. Ah, maintenant, on a réfléchi, les villageois du sang, on a en fonction. Yo mo zo place ça non, il y a fonction. Ah, village de sang, on a ça la Villanova. Ah. Oui. Patrick Bekam, tu es pas Patrick Bekam pas envoie moi. Ouais, tu as eu pas envoie moi. Ah, Didier Lacoste. On a une Villanova ça mité. Ah, Villanova n'est ça. On a light music. Light music pesa quitté. Ngala mnankale. Ya iko na sera na mnakala. Light music et salami si je me trompe pas et salami na ba 2012. Beti la biso no li solo parcours na yo na et pas Didier Lacoste. Ouais, parcours na ngeza ki ça fait na trop de déception à parcours. En fait des kamalaki na mo na changu non de 1 na changu yo yebi kaka biso bata ba changu soutien la mo mobulu ba nini oke luka ndula ngo yo moko cascada yo moko première test na nga ya munene na salanga si je ne trompe pas président Ferregola na pas président Ferregola na jet set si je ne trompe pas 2009 j'ai avant que Zenith la kuna salike na marka pe na kota na répéta pe na beta pe 2 ans après quand on a ba sindika chakal ba 12 ya ndule na moni no isimbate et volé pembeni ya président Didier Lacoste kuna na zuba valeur na nga ndenge sema ba pesa nga ba valeur mais sali kaka ki on a luka on dit kuna pesa laiti wala kuna po signaka même partie ata solo vocal non kuna ba na pesa na banzembo na pesa na banzembo kuna emba na pesa nzembo mombo ya temba ya este soko bosanité ba 2010 2011 bona nzembo mo ya este sera ba la paix ba guerre wana biso tout ça kuna wana bino tout bola nzembo na ono kwa nzembo na este peuple congolais ya mesana na kimia unité nationale héritage ya congolais opposition na majorité bosangana pona kimia na est à Congo pona ni kaka Congo pona ni kaka Congo ye pona ni kaka Congo pona ni kaka Congo mvoma lelo baboma ye lobi baidi lobi ba violer likonga ba pasi na ngai ezo matatu ezo kita ya ngai kaka se ko mata pona zangi baboti lelo babengi ngai orphelin Patrick Bekam meza pasi na ngai baseri wana ba 2010 banini pesa ba parce que to koma on koma na banzembo na pesa vena wala témoin yo témoin après to longona to sous na ba album moto beta bo nini c'est que bien circulation mutambo wana na moni ba biki rouge na moni ba le directeur est Patrick David Boto avec le CG Mukasa Serge Mukasa. Ouais, c'est Yolot. Voilà, j'en profite encore pour saluer Hakim Solo. Hakim Solo, maître supérieur. Les lois pas président héritier Watanabe. Donc, avant la F la team. La team Wata. Na mona ngoni ko kana F team la team Wata. Yo muta makambo. To betel so na biso. Ti esalike. Na marka ba vocal na sa ba vocal belé. Ba bilo ça ko parmi qui fona longo ngona. O mo meko yemba yipna ke biloko pina. Oketi pas kokobar boso na kokobar ese baro ekozwa omoni ke suite ndeni ko kolba ke suite ndeni telefona longo mina longo na ngana kenda siko na light music parce que light music salami wana ya made uchobina ngana koti na koti to préparer wana to préparer je pense
oyo naki na bavocal neti ba terrain kikerezanga arbitre kasi match yango esilaka yango eza nini yango esilaka te konyokola kaka ngai komonisa pasi mpe kaka ngai oyo mabala boye esilaka la yokelanga ata mawai makasa mobali kolelisa mwasi na bambata te kasi nguya ya kobimisa ye ma ya miso ya sentiment après wana te light music mayeso atali nde kolongwa baya elekaki abomi yango apanzi yango nde te osala Villa Nova donc na déjà mon ancien na kati ya orchestre wana na parmi bato vivre vraiment histoire ya orchestre wana. Ok. Alors Patrick Bekam lelo aux AP anciens ya bato yo basali Villa Nova bato bandaki depuis light music et lelo Villa Nova. Alors que na kati ya village on a vu Maestro Fabregas a donné des chances na bato la babina filé Chali Materazi Ibrato Mbouzi ale pesa signa titre mais Patrick Bekam tout le monde a titre et ben du coup Patrick Bekam a ça la disque na kati ya Villa Nova. Cette aventure là et banda qui non comment bon il y a qui être préparé pour ça l'exercice l'album du groupe Maestro appelle ça parole d'honneur na artiste na neti babiso frère tout babina filé les alaka abaki o a réussir na cursus c'est le droit devoir après ça biso tout à l'heure par rapport à mon killing tambola habite on obi misabino bana ngai book sanga solité o a kozala parmi la meilleure na repesa ya album to bano préparer album na biso to préparer album na biso comme na étape album bimi o abimagi joma ya bat bache ba nzembo quoi ponga cha nzembo te ama joma parmi bat bache ba nzembo full boss bina fini bango tu nzembo ezaka bien na zaka moi likolo na bango na nzembo parce que là déjà nzembo on a profité ko pesa gisha mukanya depuis moi parce que nzembo on a eu bandi bébé ko boya ngate dans tout le monde mais d'accord nzembo ne pena resonaki et salike maestro misaka na misa bato place on a répété na espacement à ma release parce que répétera abimisi le boss sinon full boss na ko kusama comme na lobaki pour album il y a 10 chansons on a ba masa tout balongote bango tout balaki on a présence album avec 10 chansons on a réussi le souci à rejoindre sous les à la caca et ça dit suko ok elle préparer bon filet à longue na alongo ba raison na ye alongo ki na ba master msunde ba longo ki longo inde ba côté zamba yo bikande ba master ba longo ki et ça dit suko ok producteur mo ba solliciter moi parce qu'on a Bekam ndeni parce qu'on pas là na moi ba master ba zo longo ati ngapena sepela na vona na ningo longo ngapena produit ngase ah mais c'est qu'on a longoté on a longoté c'est qu'on a longoté oté bongo kaka na sepela ni na misep na mo la pona yo to sala ba projet na biso na c'est non na longoté na zo banga pe ko yebisa prêtre pour mo na ngandi envie ndeni ba master no ba longwe yo do proposer un album c'est que ça ba idée na bino pour comment circuler que bazolinga basala boy basala nga biso non mona loba ezati na ba Covid-19 nous tombaki si je me trompe pas qui jour il y a to perda qui vient avec Adrien qui a dit il confirme bon peu à son nom ça lui qui a bien prêtre on a vérifié sur la solo mais na bien profiter car on a c'est na côte ça t'apporte tu puis ce gars boy mais il est fâché maintenant il lobaka quand même pour nous à libérer mais c'est pas très producteur monde déranger na bani na za na ana state bani na singafo à produire ngai ya wana ngana meka ko proposer pour niveau de déranger nga pose yo mo gangele ta na bango c'est presque yo mo gangele website ngana sala album te abi oh ozo banga poni c'est une bonne chose oh obi kana la kabino ke o sala makambo ya bien na ko produire mais yo tchaki nzembo te mais parmi ba tchaki ba vocal ne za ba mère pourquoi pas na produire un album. En tout cas, on a maintenant merci à Maestro Kyrios Gozara, c'est de trop. Papa na Jessina Brian. Après Maestro permettre. Après Maestro Sali Bongo. Ah, prêtre, on ça, on a taboulé ce qu'on désagé. On ça, on a dit ah. Pour mon agosa la thèse là, pour mon agosa la ngose là. On appelle ça bino 3 personnes. On appelle ça yo phrase na impact. Ah, alors comme vous c'est comme mon solo. Mais on dit ce qu'on a ça album. Dans cet album, on a eu comme on a eu la chance. Ils ont 5 titres. Ils ont la rumba moko. En tout cas. Alors, Lelo au sein du groupe Villa Nova de Maestro Fabregas, Patrick Bekam a signé disque où ils ont 5 titres, où ils ont un combo
La chance. La chance. Ouais. Donc voilà, ils ont chance au maestro Pesio. Alors est-ce que ils ont mon côté à quoi bisayo que non on est fatigué de toi, tu peux partir ou quitter biso déjà? Non, même pas. Mm. Même pas. Mm. Même pas. Ils ont juste. Et le roya prometteur. Biso moi maestro. Avec différent na ba. Patrick Beckham. Finalement ba leader de la Congo. Patrick Beckham. Ouais. Est-ce que yebi que tango bimsa disque et sing un peu ba production libanda? Ah oui. Et sing un peu beta ba concert. Ah oui. Alors maintenant disque on a ozoyimba on a Villanova ou ozoyimba on a batu misusu oyo ko permettre yo des mois après de mes concert yé au bimio ke ko beta concert wana ko beta comment? Bon, nazo préparer on a linga na préparer on a ba frère na Villanova. Mais namoni que ceux qui n'aiment ça on a Villanova et ils ont la même chose. Donc ils ont la différence ils ont la té. Ils ont la Villanova de comme un album aimi banzembo et babongo. Pour na Villanova pe album na groupe ça la comme on merci. Na titre na kati. Na titre na kati. En fait ils ont quoi de comme et magal wa be comme ti banzembo belé na Villanova. Et on a préféré qu'il a créé moi idée. On a travaillé dans quelques masters auto travail on a parlé déjà. Oyo on a déjà na bateau travail on a parlé. Oui. Tu comprends tu peux tellement solo oyo maintenant to solo là ma solo oyo parce que na mega pe mo okota ba chuki moko boye Patrick Beckham to solo là non normal to solo en temps normal est-ce que lelo oki ko avouer ka ate oui bisa maestro ta caméra oyo Dimitri Bonganya oui bisa maestro pour éviter ce qui yo ozala pour élève lui mettre déjà ça éviter ce que ozala ni no sengi ka permission batika yo parce que dernièrement a ngamona otu landa ye pe pas popol alobi ke osa la carrière solo na yo donc yebisa epikaka na caméra oya la caméra oyo Dimitri bendela ngai pe na gros plan ayebisa ka maestro apeseka bonne chance ndenge apesi wana osa la carrière na yo Villanova tika ko étouffer Villanova osa makambo apesaka message le message est maestro Curious, papa na Jesina Brian. En tout cas, initiative Oyo Sali Oyo, comme Golugelanga Makambo. En tout cas, appelle les Okota. En fait, ils ont Makambo et Salamate, leader Mobo Jeune et Mouton Malama Pesa, musicien et album. En tout cas, pour les mbaté, continuez toujours pour Pesa Rabo et Atana Simana. Bissou, on a toujours villageois, toujours on a pas ta Villanova. Tane Sali. Allez-y comprendre que Patrick Beckham mais ça là bien et ça là biso bien tant bolongo longa actualité yaka te ngana longa te to sala pe ya boy ntalongo te actualité ali est-ce que yebike mais la boy ba caméra zo lekela ngana trop ba zo ya ba zo tunanga mais sans zembo dima en fait et ça là maman na plaisir au moins mutu mususu ayoki ka yebi yokutu te mazo benga on est vient nga benga ngalo na states ana chaîne na esinga notinda batimo ba zo interview ba bisinga ke ça va fort peut-être Tom supposé un manager makasi non international galère ma vimpi non en fait international galère ma vimpi galère sala na e asam sala na kande zalaka azotinda azo déranger batu pono ah oui c'est normal c'est normal les musala aux artistes na e ba Francis ma vimpi Marcel Toya les millionnaires et ça normal ba sala musala pour mutu tout faut ça manager faut na batu tout ba za pona yo mais et ça makambo sikato adopté pe bo ya boye pe sala ba misia ba longwete ana kata orchestre mo boye ma sala pa album et ça la pe asali pe mardi a qui répétition na bango ya Villanova lundi a qui répétition na net parce que ça attend na siège na ngai ya solo et pas ma bijou malanga na za awa na répéter ba coulisses na awa en fait na préparer album na calmement doucement en fait so d'abord ba lundi parti déjà 10h, 16h, jeudi déjà parti il y a 10h, 20h, on a répété la coulisse, on a préparé l'album. On a déconfiné Salami Boye. Donc, on a calmement, doucement, donc en fait, on a confinement, on a déconfiné Boye. Et ça, ils ont mon kilibandé à 0 pour nous. On a base de la pena, on a fait ça, on a ce qui est bon, qui motuka, bazombaga na mbongwe. Mena somba jili kintima azala ya ngai bien privé nakabole na motote nakozala aleze po kozala ya ngai moko jires mangoi akozala ya ngai moko landrije ko baoya skoba nzembo barumba lokola ba bolingo na ngai bang
akei kaka boye atiki vide bolingo azalaki esengo ekomi ya kolela likolo ya kozanga yo ekomi singa ridicule bamasta bazosekanga na famille atula me ifalo yebaka tango yango yo avec koma trop tard nakoma na maboko ya moto mosusu kopanza ngai sango ke yolingaka nga c'est le moment tango nazobondela yo ozoboya c'est le moment bolingo bandaka na pasi ekoma esengo c'est le barumba wana toloba eza nango identité ya bavillageois yokaloka nzembo ya compliqué mokili ekomi compliqué moto azobundana na liwa ole bosunga ye bofilme botie na bastati mpo bosala babeze na bino compliqué moto banzembo en fait na ye na makambo ya sika pe na mwa musique na biso oye na makambo ya sika anga alinga nde siku baparti ozolobi ke oye na makambo ya sika alors lelo Patrick Bekam yebisa biso bato tu oyo bozalaka na bango na kati ya light musique Villanova alors badépart esalami mpe mwa mingi alors lelo musicien nini oyo ozalaka na ye fier soki ozotala ye delo olobi ke asala fierité ya bavillageois baso nakangi da misubu tano tala bo na mona da filbos ina fili asalango bien malgré ba master tout baza ba sa boulot bien bango tout ba sa bien mais asalango moi bien en fait azo reconnaître quand même que ta outil ozomona en fait ba biso soki tant mususu soki maye so ta yota mo chance accorder biso mo chance pour sa album ça pourtant mususu amoni ke bana na bimisa ta mo moko azondima natala ba interview ba master mususu baleka ta émission noté ndi ba déconaka en fait ça la biso plaisir te pour biso tout bana maestro mais so vandi ke biso neti biso da maintenant 4 nzungu na 4 palin ya maestro na bana auto zana ye mais yo pe to zalaki na yo longo neti frère na biso ke komo déconner libande ça les belles et ça malamu te yo yebi yo mokondo tengande mutu na tuna ba question na nga bato ba otala ba meka omoni kotanga ba koma bato poto yo beta pe lisola Luanda lisola baka fufu to yo beta lisola nga pas de problème parce que yo pozalaka pas de problème mais ce qu'on a eu le mort ko beta masolo ngo on prometé mais que ba fanatique na biso Europe na ba ozelaki wana ta dokimi ba ka na album ya ba ka album Bekam ne izala ba ka na projet na ngane izala la chance ba yo ba consommer pe ba nzembo na biso tobi ba ko to misa générique ya mumpe type nango ya mumpe neti mumpe on a pe ba lobby ezana ba raté belé yana ba raté belé malgré ba vie et accroché té na minutes to sola no clair générique le générique ya mumpe to sola clair ba bi ba vie wana pe ndenge bokenda na wana mama na tricherie donc il y a niveau 0 non na bien nous ko maestro on beta 1 million de vues à 2 jours mais ba abonné na bino no boko ça coûte 1 million té non elle te car album elle te car album internet non, c'est compliqué. Entre ventes, il y a disque, na kati internet, tout le monde a iTunes, tout le monde a plateforme belé mais na kati YouTube quand on parle de vie. Alors ba vie ba mon peu est-ce que au côté biso ko na terrain mongo otunga to kota est-ce que et ça terrain mongo ya tricherité. Non, la tricherité. Et la tricherité pour ndé na yebi da maestro a ko tricher déjà te maestro ta mo la logique tout ça disque d'or ba to loba keza le couteau yebi o botan li solong c'est to benda disque d'or mboko. Ba ta keza le couteau ti bon le keza le couteau bino pe ko ça ça bino ba ajuster ya le couteau. Ba retomber na ngo pe ba lobi que Villanova pe depuis à la Villanova malgré ba succès malgré ba nini ni voyage international na kati ya groupe ti lelo. Ya solo. Ni voyage international ni concert moko international au beta petit. Et Côte d'Ivoire ya Congo. Non, ba Côte d'Ivoire na tout le monde a maestro kenda yemo. Angola bandundu. Oh, kenda yemo ko ti to kenda ka to kenda pena ba Cameroun. Ba playback belé. Cameroun eza kisangani. Ba playback belé. Non, playback eza nenge mode ko motambola mikolo. Eza loka avant mon amoni mikolo ba jeune artiste belé ba beta ba. Mais moi je félicite les artistes Nabiso Babimi Sima Fabregas, si on peut citer comme Héritier Watanabe, Abimi na Sima Héritier ya Fabregas, mais Olympia de Paris avec orchestre Fabregas avec beaucoup des années, beaucoup de disques où il a accroché jusqu'à aujourd'hui. Les lois exactés. Après la confirmation, on a eu des ababingani en orchestre. Yo lugo tika la tepo naoki mo sese mo net Olympia mo za sese wana oluga
otika la po profiter que kuna po zela poto pe non ba villageois pe bokenda ote non biso mikili déjà bandeti biso bekambo mikili eza da eloko te maintenant bokenda ndete non tokenda te po tobetaka te na poto bato bakenda na sima biso na beta ah on fallait auto beta aigle ti le mais on a biso yo tuni batuni ba beta ngana biso vena biso zaiko nyoka longa auti ko beta na Bruxelles génération na bino fali abeta poto po banda ko beta da poto avant déjà en fait banda bakanga mama mikili ko bakombata jeune nini héritier watana ba fait balance na 4 Olympia de Paris. Non, mais quand même, à Kendaki a affronté un gars. Maestro, à quoi risquer de beaucoup de ça balance c'est compliqué pour nous. Na ebi que côté grand pote Gogali, a ebi ndeni a regretté tant sur dollar na a mise pour la maman tam sur bâtiment va décevoir. Vous comprenez? En fait, maestro a ça la makambu na oyo na calcul. A quoi beta a quoi ça ndou le teka pour babi que ba to kende ka sumbale sanga de ka sumbale ça. En fait, tozo voyager siko to tiemi ki wana yo des choses à té. Ah, mais dis que na yo so préparer makambu. Bon, parlons un peu. Patrick Beckham, disque Bimi. Il y a un producteur, le rôle là-bas producteur puissant basaliste Tommy Akafulek Maréchal. Patrick Beckham Marshall, Patrick Beckham avec la maison Akafulek Prod. Patrick Beckham aussi Maréchal a lobby bon. Fabregas a lobby orbite en décembre en Olympia. Supposons. Il est pas bon, ça va Patrick Beckham, toi l'encontre il faut que OK livrer bandou les mois en Côte d'Ivoire. C'est partagé comment? En fait, non solo là non un producteur a proposé un artiste. Tout ça la calendrier. Le calendrier festival on est à la même date. Na calendrier moi ce qu'on a un bureau na biso. Mais c'est prêtre. Parce que nous avons na bandou le tel faut ça un programme na biso auto na. Ce que tombé date moko. Obligatoirement on a cassé date na pas na beta biso. Mais oui, et ça fait la bongo, ils ont coûté au samba pour te na casser en Patrick Beckham. Ba village en fait ba son album na ba liboso ba village. Na sepelaka po biso bana changu to ba flatter. Tande to flatter. Et va faire na ngomba ma ça ngopena kata pena. Donc kata pena au kende kuna. Alors le lot Patrick Beckham si pas mal des artistes et musiciens congolais au bazali ko évoluer na kati ya musique congolaise. Alors si le lot il y a bavier disons on a vie na kati ya musique il y a artiste ba leader oyo bazali bosso na ya Villanova. Si le lot lobi to longo la génération il y a ba vena biso ba Jibem Piana ba Ranson ba Kofi Olomide ba Félix Oazé quoi. Tolongoli maestro Fabregas na makambo. Lelo leader nini oyo azara so vandi boy o talaye oyo ka fierté ya musique congolaise ailleurs. Ailleurs. Ouais. Non ça c'est bon. Tout longo to yesu kona ninga biso mboka ya bina fili ba sa ba sécurité. Ba matasi belé ya materazi ba assez belé moi tant ba kombo ya te ba msuba mankara déjà mankara déjà tam sous prêtre moi tant to village en fait ba c'était on va bena bango comment ça la que moi tant ba kombo on ça la te ma bena bango moi tant songa na tangeli yo répondre non pas de problème nabi ba to tanga président ko bino mundi boost TikTok iboto TikTok tanga susu parce que nous saluons après nabi ko te ngo ke tanga Doye do tangelinga Robino avec biso Ibra Tompiana kunda polémique derrière déjà biso le cas derrière kunda polémique date kunda vérité mon boy question moi rapide pour toi qui na biso déjà vers la fin vite fait le rôle là Patrick Beckham siège zapeka na commune Lingwala président Ibrator Yalembozi siège pe na commune Lingwala est-ce que moi visite il y a curiosité rosa
Non, on a fait un villageois sur ce là. En fait, on a spécial à mon ami personnel depuis Luanda, Gira Poiti, médiateur Nabiso Mibali. Depuis Luanda, pourquoi pas, il y a le producteur Paolo Tudilou. Patrick Bekamier, sénateur. Alors, Patrick Bekam, tu as commis un programme Ezanini, un préparatif, il y a disque déjà Ezanini. Ouais, le programme, on a 3 programmes. On a fait ça. Le premier programme, il y a qui est toujours préparé, sortie officielle, il y a cible. Album, il y a maître. Il y a le 9 septembre. On a showbiz. Donc, prêtre déjà, dans quelques jours, déjà, déjà. Deuxième programme, tu prépares l'album et un groupe. Comme on a merci. Merci. On a titre, on a rumba, on a WhatsApp. Rumba, bon, so peut y avoir Play Amboka. Omar Play. Omar Play. Rumba, on a les solo moro, il y a moi Simon Boué. Alors, c'est ce que John a publié ta photo sur Facebook. Natala soit les nini. Parfois, beauté aux Hollandais, on a une application téléphone. Suka. Na suka na rumba bebe yako vanda wa soki ozonge wa nakoyoka bien nako reprendre nako récupérer bebe bolingo na ngai na besana kobenga yo ya Jean pourquoi privilégier mbanda oya mona ta pasi oyo nga na yo tomona te bibliata photo mbanda yango na Facebook to petinelanga ta numéro na ye ya WhatsApp natala soki aleki ngai na nini parfois pemba azobimisa eza application ya telefone tentira azobimisa parfois eza photo shooting e photo batreta bebe yakozonga wa sokozonga wa nakoyoka bien okobanzemba. En fait, tout ça, on a un WhatsApp, et on a un album dans ce groupe. Après, on a la chance. La chance avec 5 titres. Donc, il y a 5 titres. Génériquement, on a 4 rumba. Générique, il y a 4. Oui, mais tu générique, le roi full boss a tiré. Mais tu as ici full boss, tu as mis barumba na yo tirer suite attirer allez suite toi tirer ils a bien en fait ngana ko na rosa le fort na la tsabanka onga na yiko na Villa Nova musique onga na yiko li pa Fabregas yango na ko en plus ngana oyekola nazo bimisaka peut-être que niveau chance na ngo mambo ze bele to sola to commander na suka parce que ko to bimisaka na na Villa Nova na bisayo à dire merci beaucoup na Curious merci de trop. En fait na rozonga su pona ko pesa date ya na première affiche na ngai ya projet na ngai na première single na ngai na comme promotionnel na ngai donc voilà donc comme programme na ngai za ngo yango na ko lancer pe pona batu bana posa payer da banzembo batu bako payer ba ko somba ba to si ça pena ba dédicace déjà bako payer da banini wana bako za numéro na ngai moko za plus 243 89 761 74 16. Bureau Zali déjà. Pas contacter Gelor ma vie pile international. Amoni chanceux le bien. Avec na plus 243 89 761 74 16 ou bien na Facebook nanga ba Betty Patrick Bekam Maxon ou bien Patrick Bekam officiel na Instagram nanga ba Betty Patrick Bekam news. Ba koza ba news nanga ba komela ngai. Quelques dédicaces na ba voilà. Ça la dédicace nanga na ko pesa déjà na oncle. Magde Nicolas to causer Omar Play de Metalix. Pesina Mohamed Mpoi, na pesina Mohamed Mpoi. Anel Kaplay, babenga maziwa. Anel Kaplay plus. Anel Kamaziwa. Na pesina wana batola team wata. Wana bada ba oncle na ba frère na propre. Bah en fait il y a Kabola Kututé, on a na Libota, na pesina papa na Jesina Brian Mbote maestro. Mobile atterri alino ko changer tout ça là ka boye pona ba ndeko na biso tout donc boyende musique ya Congo ko sala ke et avancer na ba branche misusu merci na yo pe ningo zuta na yo pe na chama costume boye mais koto pe na bleu sentir bleu donc voilà merci beaucoup boyende za la kana pe si Joël Mola joyeux anniversaire à Joël Mola
Après, si Mandela, Cholo, tout, donc on est ensemble, il n'y a pas de souci. Donc, merci. Ok. Là, merci Patrick Bekam Nandenge au répondre à l'invitation à Bissou. Merci beaucoup. Dimitri Bonganya a regretté à Bobouakete. Ah, Dimitri Bonganya, il a déjà. Il y a déjà pour des photos planifiées, déjà pour petit répétition. Donc, voilà. Ok, merci. Là, c'était Patrick Bekam qui commence bien, qui finit bien. La date est bien retenue. Le 9 septembre, Showbiz avec Maestro Fabregas et avec le temps, tout comment tout lancé Kakanding Zalaki. Patrick Bekam avec disque mais on a 5 titres, sous-titres La Chance, Maestro Fabregas. Et si vous avez aimé, dis merci à Dimitri Bonganya, pourquoi pas à Jonathan Bonganya, c'est lui que j'appelle J. Bonks, et pourquoi pas aussi à Paul Olinga, ya Mama Trifene, là depuis États-Unis. Alors quant à moi, avec Messavi Ange Noir, l'héritier de la presse congolaise, je vous dis bye bye.